Ngabaza tuiba na poalu. Tuiba na poalu so tuibi na poalu tokota razamba. So lokoti zamba tokota na kati terrasse na terrasse na subula ni biso moya bomo na biso eza tokota sala banzele bele na kati. Terrasse wapi? Terrasse oyo esalaka na ndenge kuna na ndenge asuka kotaba moto oyo bashimisi ka babongisa. So tokoti wana tobimaka esu na ndenge kwanza ista kuna. Boyiba nini? Tuyibaka ba site na ba telefone na ba chaîne cha ba argent na ba kabelo. Yo na nani? Ngana masala ngobuda. Isobe tuyibaka wana na polu wana. O saki o chomo. Edo muna go fina ba distebe to zwangu. Tubanimba to sotemi. Beno bokangami pona nini? Leo tokanga mpo bazwaki biso mutatelemi na re automela masangala ngwe atelemi alinga zwa moto tozalaki 4 ngala masana ngana de petit na biso toyebo sosalo toyebo to menacer petit na biso mwa boto lesa kalataki ya mushashinu kokima to kima bafa desi balandi biso na population na moto yango bakangi biso sikoyo biloko ya mama neza wapi? Biloko wana zwaki yango aza mama te papa za jeune garçon. Jeune garçon. Sikoyo bawana kuna banani o bakangi bino na bango bolaki. Ona ko etano bobuda. Ona binatekela ekabelo na Jean-Pierre ayebisaka mwana ayebisanga sombela mwana Jean-Pierre moko somba kabelo. Na papa ndabo atekaka drogue. Atekaka drogue matosi. Nabo atekaka ngo. Jean-Pierre ana bana koma nzambe na ibaka na prince. Jean-Pierre ana ya première ana médaille ya Yesu ya ekuluzu. Jean-Pierre ana pesanga ka de matosi na mela kabelo ndape anga 20,000. Bangonde ba cliente na bino ya kabelo, c'est-à-dire ba mo grosso na bino. Ba mo grosso na biso kabelo bango mibale nango. Moko ngwana no alati. Moko ngwana alati. Longola. Dawane longa tato ngangu. Wana batonga. Ye moko atonga apanzangu. Chapeau apanzangu. Sikoyo nani